Bienvenue sur votre émission. Je suis là, votre humble servante Carmen Aladio Ladiva. Merci de la confiance, merci de la fidélité. Candidat dans le braquet, abonnez-vous, abonnez-vous à cette série. Pour d'abord, précision, n'a pas de détails. Les deux gouvernements bimi. Tout l'autre on est causé là, tout le suite fin. Bimi si gouvernement on a quitté le siège, il y a IDPS, il y a cause opinion, il y a des combattants. Au bas il bande IDPS, bon il y a quoi bah n'engeni bah sur le gouvernement, n'engeni bah moni là, n'engeni l'équipe. Bonjour. Bonjour, bonjour. Très bien. Tu peux combattre? Oui, oui, nous avons combattu à IDPS. Et puis, vraiment, premièrement, merci d'abord pour la parole. Vraiment, Est, donc la pièce a été déjà jouée. Donc, le temps Oyo, nous avons sur le temps de distraction. Nous avons ça, il y a Congolais, Congolaises, très concentrés. Gouvernement, nous devons travailler. Donc nous sommes vraiment très réjouis. Donc je suis très reconnaissant de ce que le gouvernement a Kobima. Donc nous souhaitons bonne chance. Le gouvernement a un gouvernement intègre et radical. Et donc vraiment, nous avons combattre nous allons concentrer, nous se laisser faire que nous ne sommes pas dans un pouvoir difficile, là où la société sédimentaire se personnalise. Donc Félix Tshisekedi à Zawana, dans une société bien civilisée. Donc je peux signifier que la Oyo Aza conscient, conscient, va rejoindre la conscience. Merci. Bonjour. Bonjour. Boni. Bien, combattant. Oui, combattant. Dans vos opinions dans le gouvernement? Bon, tout ça, très content, nous sommes vraiment très contents. On a sorti le gouvernement, nous étions en mini. Bon, en tout cas, ils ont à peu près à 80%, nous sommes contents. 20% non plus à la critique. Bon, la critique, on a amoni à ma baie, ils ont battu le rôle à Thomas Louaka. Pour moi, vraiment, c'est entre Azarias Roubé-Roi. Thomas Louaka dans Azarias Roubé-Roi. Azarias Roubé-Roi, notre yoga été dans un scandale financier, notre yoga été dans un détournement, malgré que les gens ont passé dans la Rwandais, etc. Mais c'est un type Oyo, dans un témoignage, il y a pas de travail, c'est un type droit. Malgré qu'il y a ça là, Kala, dans le régime Kala, dans le gouvernement Kala, c'est un ancien vice-président, mais ça là, c'est un type droit. Mais l'autre là, Thomas Louaka, il a fallu que Tshisekedi aya, président Fachi aya, pour que Bambongo Yibaki na ba pesa kia sala banzela détournaki, il a fallu président Yana Fimbu pour que azonga sur le droit de l'homme. Nous sommes vraiment d'accord na été. Ata mukete. En tout cas, na sengi batu ba Holanda ngai ba pesa confiance na président de la République. Pas sa confiance dans le gouvernement Oyo, je pense qu'il y a une vision à président de la République. Il y a le peuple d'abord. Donc, très bien pour le moment, ministre à IDPS à Zate, ministre à FCC à Zate, ministre Nyonso, ministre à la République et l'intérêt général. Donc, Zawana pour l'intérêt général de la population, le monde a vraiment l'air bonjour papa. Bonjour. Oui, tout ça va combattre à IDPS. Bon, en tout cas, les gouvernements, les gouvernements, déjà tout ce qui est bagage de Kobima, tout ça d'accord pour Esaïe, pour sa peuple à Rwanda. C'est un quitté, le bagage à Mokonzamboka, tout l'unique au monde à Bilongi à Kalate. Bon, Bilonga Kala, Zongi, Balobaki, chef de l'État, le Baki en bien. Batunyo, se basara qui n'a chine à Rambo. Pour le Baki, Bango, se Baki Bato. Zanaba, Oyo, Bazana Kati, Bazana Vito, chef de l'État. Oyo, Mon Batikali, Bakosala Moussana, Vito, chef de l'État. Bato, Moni Akalawana, Bazana Vision, Bakosala Moussana, na vision à chef de l'État. Donc, pour la Bato Akalao, Batikaluana, c'est ça qui est Bakosala Moussana. Pour Petit Bango chance. Kopesi bango chance bakosala musala na consigne à chef de l'État.
bon en tout cas bao baza contre nango topesa baninga oyo bazwi chance oyo tokokojuge nanu te topesa bango chance totala nde mosala ekosalela omonaka mokolo oyo tovotaka chef de l'état mbula ebetaka lelo gouvernement ebimi mbula ebeti elingi koloba te eza gouvernement mapambo ezali esengo ya peuple congolais tokosepela na bato oyo mpona ministre oyo toza na pouvoir yo ministre osali mabe toke tolongoli yo osali mabe na ntongo na 12 tokolongola yo toza sire eza susu makambo ya oyo boye te osali mabe na 12 tolongoli yo epuis ngai nazomona moni baministre oyo babimi baza pena na chance te po ministre oyo tofongoli biso peuple asa fongoli eloko nakobisa baninga topesa bango chance basala tozokoba tozozwa opinion ya bato bonjour papa Bonjour. Namoni obi tosa des pèses combattants. Oui, tu vas pas combattant. Tomoni gouvernement diminué toko le bâtiment. Bon, gouvernement de la moi et après et aussi la peuple congolais, gouvernement oyo, les gouvernement et pour la peuple. Et ça pour la maboum la bangote, ba poche la bangote. Et ça ba gouvernement oyo les gâté. Et ça gouvernement auto, c'est là qui va moi. Et ça gouvernement et pour le peuple social et ça kitoko makambo et qui malam. Tozasi na tous les ministres et de la FCC et de la CAS et de la société civile. Oyo babimi o bazali wana peuple congolais botali la bango ba retravailler kitoko Congo ko avancer pe début ya kubonga ya Congo yango ebani na gouvernement o soki tembe to tsaka dans 6 mois ya gouvernement o biso moto mona makambo kitoko esalema na gouvernement o na d'accord na liste wana ça ngo d'accord to Congo yango te parce que le président de la République pachier mo ko azala ngo d'accord c'est que peuple congolais peut pas ngo d'accord bo yeto yebiye auti ko ndimelo kwa mabete lokola nditango za bien bon bandeko na ngai ba oyo bazali contre gouvernement oyo wana eza habitude na biso congolais tozaka nango ata batie jeudi premier ministre tokoya maoka ye toyebezaka nango batalela nanu na force bango te mais botalela nanu bopesa nanu chance botala soki bakosala ndenge nini soki bakosala mabe tokoencourage bino soki bakosala malamu tokobeti ya gouvernement maboko eza mpona susi ya peuple congolais mpe basepela basoki ntango molai oyo nazalaki na oyebisa bino yango wana là tozokoba tomoni ki ambiance eza liboso ya idps oyi bamama bazobina teke baza d'accord na gouvernement yango tomeka kozwa opinion ya bato toyeba ndenge nini ezoleka mama bazobina bonjour oya biso mama delise lipete Maman, gouvernement est unique. Maman, mon conseiller, maman Denise Lupete Chilumbai. Nde azwi ministère ya mine. Yango siko tozana esengo ndengo monito zobina bo. Esengo makasi. Oya bisa mama Denise Lupete tosepeli makasi ya ndingi ya mama nyonso. Wana te kosimba te kitoko makasi. Mwana mboka nana esengo makasi parce que le commandant suprême des forces armées de la police nationale oyo bengi na kombo Beto Félix Antoine Tshisekedi qui existe oyo à confondre banguna ne nyonso oyo il n'aura pas gouvernement oyo aza étiquette oyo aza boye yango moni lelo toana esengo makasi parce que mokonzi na biso reconnaître bafils dini ya ndaku oyo bazobenga lupetu wana azali na même rang que Félix Tshisekedi ntango azalaki mwana ndaku awa aza na même rang lokola Jean-Marc Kabuni lokola aza mwana ndaku de la même manière lokola Gisèle Kabuya à reconnaître maman Denise lokola la fille digne ya maison IDPS nana esengo makasi à part wana la jeunesse na biso à reconnaître le président na biso Yves Mbukulu Zola en tant que ministre lokola mwana ndaku
atoka elonga na osenga na président jeunesse kozela ngai baprésidium bango nyonso na kabinet te wana na oloba ngo zela biso bakombata base oyo bakombata front bazala mpe na kabinet mais so namoni bato neti bamisi baemani baigete potolisi bao na kabinet biso na balabala po biso na tobuni na elite oyo so namoni kaka même figure lokola mokonzi ya mboka alobi de nouvelle figure tolingi komona mpe na kabinet na yo babase basi oyo tomona bango mais so tokei na kabinet tomoni kaka emani igete babilongi kaka moko wana nzambe papa na kala sa mabele totumba bapine nakomobilize bato po biso toya kotika bino te tona besoin jeunesse oyo bapesi yo oyo biso mpe tose retrouve toza bamarche mpe na bino te elonga na sengi yango wana nakobanga yo te oza ministre ya mboka mais outi na famille politique na biso ya idps biso jeunesse yango oyo tona besoin tose retrouve mpe toza bamarche mpe na bino te merci mwana mobo merci Oui, ngai na eloko koloba topesi nanu merci na mokonzi ya mboka combattant de la démocratie lokola biso lokola auti koréaliser attente le peuple congolais bandi ozela tona biso esbimi toza na règlement de compte moko te na bato basala biso mabe tolimbisi bango en tant que badémocrate mais toza na posa nde basala mosala oyo mpena kome kosala baventure oyo ya kabila wana biso tozali parlement debu tokufa te ata tobandi bamisala lelo soki yo ministre na kabinet na yo bandi bakoneri moko boye tobimaka na nzela totumbi bapine mpo oyebaka non pouvoir eza peuple moto bapesi yo yango wana donc longue vie na faci donc a réussir na mandat na ye mobimba. Oui, merci. La semaine de la gouvernement na biso ndenge ebimi tozoyebisa basoda na biso bauti obima baministre po tobengaka bango kaka basoda mpo bayebi lito biso nyonso tu tobundi na bango bandeko na ngai ozala bengra te na bandeko na bino bozomona batelema na sa banzete bango nde basali lelo ke président de la république akoma place aza mpo azalaki déjà mfute na genève mais bazwa wana etelemi lelo mokonzi ya mboka aza déjà chef de l'état bino mpe na mita oyo bobimi baministre bobosana base te ekomi oleki kara ozobeta biso kara tokotala yo nzambe azala na bino bosunga mokonzi ya mboka aza motema malamu toyebisi bamama na biso ya parti oyo babimi bamama boyeba ke chef de l'état ahonore bino oyo kutu gouvernement bamiyibi wana euti oleka batikala kosonge mpo na bamama te bamama bino nde bobotaka biso bino bato bolambelaka biso fufu bana na bino yeyo oyo tobunda tokufi basali biso bamabe nyonso tu na mita oyo ebongo eza na maboko na biso tokobanga te toza na bino botravailler tokosoutenir bino 100% bokokisa mokano papa Etienne Tshisekedi le peuple d'abord merci. Merci Aya. Là, tu as qui n'a pas combattant, il y a IDPS, il y a Libanda, il y a siège, il y a des il y a Lobeli, il y a pour saper Bobo, il y a qui va vendre quand c'est pour nous, ça la juste pour mon ami IDPS. Là, je dis merci à toute l'équipe technique. Je vois mon papa Jean-Pouy Kabea, je vois mon caméraman Jonathan Sanga derrière la caméra, pourquoi pas mon réalisateur Andy Lumisa. Merci à toi, merci à Harry Luboya, merci à Elaka, papa na Arsavine, des gros bisous à toi, merci à Jean Grady, merci à toi. On se voit sur un nouveau numéro. Bye bye.